La kati wana maître ba tcheki pour na yeba ko la sécurité dans le carré club ba tebele ba dans le carré club ba yebi pour ba mettre mingi na porte ezalaka moi mbota likaso ba pesa bango so oti ko sepela na kati to po oti bisika na bisika oti ko sombelo ko na kati ya boutique ndenge wana ezalaka na bongo na kati ko solola na bango ndenge ezalaka kaka to sa travailler à place moko to vanda kesika moko maître Kotoyo Patrick Kotoyo ya servaka maître pour nazo la sécurité na ko fanda wana et ça dit que moi discussion est salami entre maître na mutazaki ko servir maître o azaki supposé ko zala mutamakasi apesi Patrick Kanda mais soubassement ya ko sona na bango to yebi yangote non on a vu que la mort d'une personne la perte en vie humaine ya ngo mutindi biso to ya ko betela bino lisoni nde na bongo tango ba fandi discussion wana bandi ko wele lelo bando wela to yebite mutu azaki supposé ko zala mutamakasi na porte oyo ba bengi Christian ba bêtier réglementairement et pas serveur donc serveur écoute fallait longoler musala ba longola ba serveur musala qui serveur aya na porte o azalaki ba yebi maître oui ko vimba za makasi te mutako za vimba pena tonda me makasi ya te ko maître wana na porte ya vimba tonda même si pas pesa ba tout mo ko banga moi et blo moi nding wana Patrick siko ya serveur na kati mais na kati ya discussion na bango Patrick a bêti maître réglementairement na kati ya bato liboso bato nyonso aniki et donc tembeku to ezate et na kati ya konika wana et sali soni pourquoi parce que devant tout le monde bayoki si soni mutamakasi asili makasi mutamakasi abetami mutamakasi azangi eloko ya koloba mutamakasi liboso bato nyonso ayoki soni finalement ememiye na kanda na rage maître akei na ngamu na ye akei ba supposé qu'akei libanda ko continuer musala na ye na porte et puis de l'autre côté serveur a continué na kati a continuer pe musala na ye or que maître libanda banda ko surveiller mouvement nyonso ya Patrick alandi Patrick malembe ti akomi na kati ya nini oyo azalaki déjà na mbeli pendant que Patrick azalaki distrait maître abandi ko poignarder Patrick bien nango zanini parce que on se retourne nini qu'est-ce qui s'est passé et tout ça là tant a poignardé Patrick a kwei na se a tiki wana abimi mbala moko akimi. Bonjour, je m'appelle Blondine Lucie, je suis la fondatrice de l'association Nathan Lucie. Je suis mère de famille, j'ai 4 enfants dont l'un d'eux est autiste. L'autisme, c'est un sujet qui me touche personnellement. Et c'est ce qui m'a motivé à fonder l'association Nathan Lucie. Aussi, il y a dans le monde, et plus particulièrement en RDC, mon pays, beaucoup d'enfants qui sont mis à l'écart. Je connais les problèmes que vivent au quotidien les parents et les enfants. Je pourrais apporter à tous ces parents toute mon expertise et mon expérience qui ne leur sont pas toujours prodiguées. Ce que je tiens à dire, c'est que chacun d'entre nous a certainement dans son entourage quelqu'un qui souffre de l'autisme en silence. Car c'est un sujet tabou, surtout chez nous les Africains. On a honte d'en parler. Aujourd'hui, avec l'association Nathan Lucie, je souhaite mettre en place des initiatives concrètes et à long terme pour leur venir en aide. Comme la rénovation des écoles, l'achat des matériels et la construction des écoles spécialisées. Bien sûr, je ne peux pas vous promettre que je vais tout révolutionner, mais avec votre aide, on peut mettre en place des actions concrètes à notre niveau. Pour cela, j'ai besoin de vous pour nous faire connaître et pour récolter des dons pour nos premières actions. Pour nous faire connaître, c'est très simple et vous en avez le pouvoir. Il vous suffit d'aller sur nos réseaux sociaux comme YouTube, Facebook, Instagram, de les liker et de partager en mettant si possible un petit message de soutien. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, faites un don que vous pourriez déclarer aux impôts. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'association, n'hésitez pas à nous envoyer un message via les réseaux sociaux ou par SMS ou encore WhatsApp. Par avance, un immense merci à tous. Ndeko papa, ndeko maman, élèves,
finaliste topé pré-finaliste. Yoka, yoka bien, yoka lisusu bien. Collège Sylvain, Bazali Kosala inscription, bonne école primaire, Collège Sylvain, Azali Kobanda inscription, des premières années tina 6e. Et bongo cycle de base, de 7e à 8e. Maman Nangaye. Enseignement de qualité. Peb enseignant, il y a hautement qualifié. Bazali une expérience et Kuba. Tala batman bango kitoko kozanga tendeko et bongo pour la secondaire na humanité collège Sylvain organise les sections et options ci-après commercial et gestion coupe couture hôtellerie construction latin philo maman nangaye scientifique pédagogie générale électricité générale mécanique générale ya boina zanga kozanga tendeko yo moto sala examen d'état mbala ozwakate occasion yangoyo okanga bakoko na banoko bandoki tala yaka kozwa diplôme na yo na collège Sylvain bango baratakate 100% sûr collège Sylvain formation ya solo formation ekuba ndeko otangisa mwana na yo na école moko mwana zwaka mayele kakate tala kimambango na collège Sylvain bamba te kuna formation ezali ya kitoko formation elenda be ekuba ba formateur bango moko bazali bien formé maman nangaye adresse avenue Ntsakala numéro 14 quartier Kimpe na Binza Delvaux na commune ya Ngaliema. Référence météo André Baumbu. Téléphone benga na lombango penza oba bombela yo place. Au collège Sylvain, la formation du corps, de l'âme et de l'esprit, c'est le seul souci des 5 enseignants du collège Sylvain. Chaque instant, poème réclamé par l'élève Nyanda Bundinga Rosie de la 6e année au collège Sylvain. Je vous remercie. Si les canards savaient parler, il aimerait bien aller le dimanche au café. Et si l'escargot savait téléphoner, il resterait toujours au chaud dans leur coquille. Récitation réclamée par l'élève hier que vous dit, mais là de la 3e année primaire au collège Sylvain. Je vous remercie. Jeune enfant des entre-toits, amis. Très chers abonnés de Yokani Télévision, na pesi binombote, merci énorme na ba retour boza osa la biso. Vraiment nous on a besoin na bino makasi lisusu parce que webi ke bate belé ba signaler chaîne nanga ça va faire presque une année que d'autres chaînes a été signalées et ça continue d'être signalé. Je sais pas pour quelle raison. Nanga compte mukie ne bobenga biso. Nanga compte mukie. Mais likambango nini zuwa yango yo ya nini. To banaki peut-être nzela moko to banaki pas avant ngai. Mais nga vitesse nanga imte sali ke fait ça ozuwa. Mais mokili tambola ndinga na te nzambe moko yebi ninga klasaka makambo na makambo ndinga mokolo ko pambola eza mokolo ko pambola ngai te tikela ngai chaîne ba ko vivre tikela ngai chaîne ba ko respirer vraiment na sengi yo pardon mingi ba ko de na zuna kata chaîne oyo et comme ko pesa moi kanda mais toutefois ndinga karaté nyo na sala na bombi yango nanu na bimisango prochainement soko continuer to robeta na karaté pena ndinga singelaka qui est important pour l'instant c'est que boyeba que musala zongi musala zali musala déjà zonga qui depuis un certain moment bozonga ko s'abonner parce qu'on a de sujets énorme à vous emmener. Tozana makambo belé ba télé réalité belé tozali naba histoire vraie et belé ya bato basili ko bomana basili ko kufa ainsi de suite. D'ailleurs voilà la raison pourquoi nous sommes là aujourd'hui pour vous parler d'un drame qui s'est produit dans Carré Club. Il y a un de selon a vendu à pour na bete la bino pour na bato bazo ba comprendre qu'est-ce qui était réellement passé. Ezaki na Patrick et puis na maître Christian. Il y a un des solo na ekobete la bilo mais toutefois vana banana pesi na numbote na bawo yanga ya tongo ya na nga office Lombo na Paris na pesi mbote na madame na banana nyonso na pesi mbote na pesi mbote na exotique SK na vitrine na pesi mbote kuna esika wapi okukuta biloko ya mboka kuna na kati exotique wana na pesi lisusu mbote na docteur Dalida Kibokela wa sonya kanzoto ya solo mwasi ya mayele pe ya bwanya tozali koluka pona Kongo ya lobi etongama na pesi lisusu mbote na yemoko Adrisha motomètre na kati ya Kinshasa ya na moni nanu te na mona lisusu pona sepela na pesi mbote na ye moko maman Fanny Molato wazali kolata biso kala mingi te bozali komona ba changement na makambo ebele na loba mingi te MDC na Milouz na pesi mbote na pesi lisusu mbote bongo na ba oyo ya ngai bino boloba o mabangele kebele fele kebele est-ce que yo do sotindelanga mbo est-ce que yo si okabelanga
nante tika ba basala la bien na yeba ko sepelisa bango na pesi mbote na mon général et puis sisokole sika wa pozali na Dijon na pesi mbote na pesi lisusu mbote na MDC na Milouze na pesi mbote na GC na Milouze lisusu et puis na lekani bongo kuna na mboka o babengaka bongo Kimi ngam na linga na peta na boka ngo mekimi mais na pesi mbote lisusu na ye moko babengaka yaya na nga mususu na bengaka mingi na kombo ya Nick Banza kuna na kati ya Autriche na pesi mbote na d'Artikis Business Sans Frontières na pesi mbote donc bongonde ezali wana batu na ngo lingo kota na kati ya liste ebi ndenge nini makambo sala maka oye okoti na kati ya liste bongonde ezalaka pona lelo na ekobetela bino drame moko esalami na kati ya le Carré Club ezali boîte moko na kiti ya ça esalaka succès makasi batebele ba surtout bata ba TikTok balinga yango mingi balinga le Carré Club makasi bato ya TikTok po bakenda kuna basepelaka kuna basalaka ba vidéo ba ya bashisha ba melaka mingi bashisha kuna ba ya ba makambo ebele masanga et ainsi de suite bakendelaka kuna. Qu'est-ce qui s'est produit la nuit du 17 au 18 dans le Carré Club, donc week-end passé? Nde drame wana esalami na kati ya le Carré Club donc boyebi soki bazui mutu batie na porte pona mutu makasi ye mutu ba supposera que akozala makasi mingi pona koyeba ko contrecarrer bato nyonso bakoya pona koyeba kosala désordre na kati ya kati ya boîte na kati ya maison ainsi de suite et bongo moko na kombo ya Christian maître moko na kombo ya Christian ye wana bozo mona na photo ezali ko défiler tout à l'heure bazwaki lokola maître kuna na kati ya nani le Carré Club na tant bazuye lokola maître na le Carré Club bozela na lingaki na chapé boye mais et vous avez bien té na sima caméra Gamos ainsi que Jérémy boye ba ko permettre ngai boye ba ko lakisa mokili mobimba pe batu nyonso baye ba ko mona parce que azali déjà na kati ya recherche bazali ko lukisa ye sérieusement maître wana na kati wana maître ba tcheki pona yeba ko la sécurité dans le Carré Club batebele ba kana le Carré Club ba yebi po ba maître mingi na porte ezalaka moi mbota likaso ba pesa bango so ko sepela na kati topo uti bisika na bisika uti ko sombelo ko na kati ya boutique ndenge wana ezalaka et du coup na ko kati ya kozala na bango ba travailleur bazalaka ba oya kati na ba ya libanda ba sololaka Patrick yazalaki moko ya ba serveur na kati ya le Carré Club pona la sebino ko mokile ko mabe makasi. Je crois que vous allez komona ba image to ko la bino tongo midi pourquoi ndenge nini bato bazali ko komi ko bomana donc muta komi na solution mususu eza susute ko solola te ko senga na bolimbisité ko nyoko la muninga te mezali kaka ko bomana ndeko motika lokwa solution ultime pour na bato ou bien za nini poni motema ya muto eza susu na mawate motema muto esili somo na bongo na kati ko solola na bango ndenge za la kaka to sa travailler à place moko to vana kesika moko maître Kotoyo Patrick Kotoyo ya servaka maître pour nazo la sécurité na ko fanda wana et ça dit que moi discussion et salami entre maître na mutazai ko servir na kata discussion na bango et ça dit que maître o azaki supposé ko za la mutamakasi apesi Patrick Kanda mais soubassement ya ko sola na bango to yebi yangote. Non, on a vu que la mort d'une personne, la perte en vie humaine, il y a un moment tindi bisoto ya ko bete la bino lisson. Ndena bongo tango ba fandi discussion wane bandi ko wele lelo bando wela to yebite. Mutu azaki supposé ko za muta makasi na porte oyo ba bengi Christian. Ba beti réglementairement et pas serveur. Donc serveur écoute fa longole musala ba longola ba serveur musala ki serveur aya na porte. Donc o azalaki ba yebi maître oui ko vimba za makasi te mutako za vimba pena tonda me makasi ya te sikoyo maître wana na porte ya vimba tonda même si pas pesa ba tout mo ko banga mo e blo mo nding wana Patrick sikoyo ya serveur na kati mais na kati ya discussion na bango Patrick a beti maître réglementairement na kati ya bato liboso bato nyonso aniki et donc tembe ku tezate et na kati ya ko nika wana et sali esoni pourquoi parce que devant tout le monde bayoki si soni yazaki supposé ko zala muta makasi kisima kasi makasi na ye elaki samite tango bitumbe bandi muta makasi asili makasi muta makasi abetami muta makasi azangi eloko koloba muta makasi libosa batu nyonso yoki soni finalement ememi ye na kanda na rage na bongo mettre azur rage ya dernier niveau bitumbe si bato baye ko kabola ndeka ezala bitumba so bobundi ti à un certain moment il y aura des gens qui vont intervenir ainsi de suite finalement ba kaboli bango ba pandi bino tango ba kaboli bango ba pandi bango
maître akei na ngamu na ye akei ba supposé qu'akei libanda ko continuer musala na ye na porte et puis de l'autre côté serveur a continué na kati a continuer pe musala na ye na kati a continuer musala na bango ka ndenge ezalaka un moment Patrick oazali serveur o abeta ki maître alobi ayoki posa ko se soulager akei na ba installation to peut-être que se soulager qu'est-ce qu'il était parti faire se changer ou quoi que ce soit on ne sait pas trop mais à vue direction il y a toilette dans la komi kuna la toilette kuna. Or que maître libanda bana ko surveiller mouvement nyonso ya Patrick. Alandi Patrick malembe ti akomi na kati ya nini oyo azalaki déjà na mbeli. Pendant que Patrick azalaki distrait, maître abandi ko poignarder Patrick. Bien nango za nini parce que bani se retourna nini qu'est-ce qui s'est passé et tout ça là. Tant a poignarder Patrick a kwei na se atiki wana abimi mbala moko akimi. Patrick patikali wana batu bayebite un moment batu baye ko kota na douche nde baye ko mona que mutu akoyi na se akufi na kati wana nde babani soko tuna qu'est-ce qui s'est réellement passé parce que ba moni ke ba poignarder mutu parce que son mutu akufi peut-être na crise ou quoi que ce soit bon mona ba signoté bon mona ka akufi et ko la sabino peut que non peut-être c'était une crise ou quoi que ce soit mais tant ba poignarder nyo sezo la kisa ezo mona ke ba poignarder et du coup na bongo bazui babani ko sala recherche na bango nzamba zala la kate depuis ça na tumba mbetu na men ça est-ce que ça a la possibilité de tumba mbetu nzambe zala na wote donc depuis kaka nzamba la raté depuis mokili zala mokili pour yemo ko za mettre à température circonstance yenda vera sur biso nyonso ata sans toza inconscient na bongonde bayeko kota na ba caméra parce que le carré club partout ils ont na ba caméra bayeko kota na ba caméra wana babanda ko vérifier na kati ya vérification na bango de baye ko mona ko ezala ki mettre na landa ki sima na mbeli a poignarder pour na soni o ezala ki nango soni o ba beti soit disons maître o zaki muta makasi ba niki sérieusement réglementairement pas muto benga maka maître te pas muto za serveur pas muto peut-être ya banda ko négliger pas muto ya sous-estima ki que a koye ba ko betailler jamais mais muto na corriger réglementairement et rage wana na kanda wana muté memiye ti akende ko boma muninga et tant abimaki wana tellement bato bazalaki au courant te akimi yango ba pesi prix pour na moto ne serait ba ko retrouver gamos tela ngai na nu photo ya ye maître wana bomona yango botala bomona ye lokola personne normale mais a ko commettre crime. Est-ce que ça déjà muta bo marabato? Est-ce que ça première fois na ye? Est-ce qu'il a essayé? Est-ce que muto na boma mutu est-ce que mbala mo ko sala bongo? Est-ce que Sony topé rage vengeance et ko mema mutu ti ayende ko poignarder motu na niveau wana ko bon parce que wabi mbeli fatal ou bien coup fatal les alaki wabeta qui directement na kati ya motema. Et quand tu calcules bien poitrine ya motu vers motema ne pour poignarder, est-ce que c'est pour que cette personne puisse se lever demain? C'est ça pour que Moutouana ait basu côté les matés, Moutouana koufa malamoko, Moutouana sa sous makasité. Mais kasi na royebi sabandeko. Ndeko mettre pas baby si vient d'une manière ou d'une autre. Peut-être que quand ça sali vengeance, et là qui sous la colère. Kanda et koko tinda au sala makambu belé ya mabe. Est-ce que vous se rendre compte? Sous la colère, tu peux faire beaucoup de choses, beaucoup de bêtises que tu regretteras après. Au gros, décision moko kana quitté. Aux yeux yango sali yango, c'est après le temps que tu subis maintenant les conséquences et puis tu te dis que non, il fallait pas. Tu vas maîtriser bakanda na biso. Tu vas résoudre ba problème na biso. Ne pense pas que yoza makasi ko les gars batuni ça mokine. Il y aura toujours un moment où une personne sera aussi plus fort que toi. Et c'est normal. Et ça le côté ko yeba ko tinda on a rage o tio ke ne ko mamuto. Même si on t'appelle maître, au cause à la maître, bien sûr, mais qui maître ne ko tinda o to kanisa que yo ka kande mutoza maître, ba maîtresse mususu na ba maître mususu bazala raté, bazali ope ba oleko makasi ya mwana monaka, champion du monde a oumeli pendant 10 ans, mais ba longoli mukolo moko. Mutu moko azala ki 9 équipe moko pendant plusieurs années, mais mukolo moko wa ba kolonga parce que Nzambe asala mokili bongo, nyo setambola na tour. Place yo mi mona danger, ba danger ko leka ope baza. Place yo zo net ki yendo sukisi ba yo ba koleka yo ba kozala kaka parce que il n'en manquera jamais parce que Dieu continue à créer, à faire et à refaire. Pose la décision que non yo siko nous zabo yo pena Samson ko yo ba beta côté Samson ko tasila makasi pendant que makasi nezala ki entre na Nzambe mokeli pena pesi à partir ya source mais mokolo moko dali da monko abimaka asidisaka imaeli ndenge moko na yo bandeko babolingo
boye c'est une chose. Pour la victime par exemple, il s'attendait pas à mon avis que conflit entre Bango et puis Sili. Peut-être après. Est-ce que vraiment ils pensaient qu'un ami avec qui ils ont passé peut-être du temps, Nakatia Moussala, un collègue de travail pour eux peut-être lui donner la mort? Je ne pense pas. Mais comme lié. Qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que Makambo ait comme Aboy? Bakolo Moussala Wana, qu'est-ce qu'ils vont trouver comme solution? C'est vrai que c'est pas de leur faute. Et ça tout. Commanditaire ou non pas, c'était pas un commanditaire. Oui, quelque part c'est un commanditaire parce que Azela qui bitumbe si des pas qui Rolanda Muninga. C'est lui qui a fait l'acte, c'est lui seul qui va porter le chapeau. On fera comment? Mokile kendewa. Tokosuka ningi. Na motema mabe comme la tabiso na rage ou comme toni samité malabiso. Mutakomi pour un rien pour un tout, tu es prêt à tuer une personne. Pona ko wele lelo ko moya mukie okoko ninga o ote muninga vi po mona kesute. Est-ce que ce que mona li sute yoko zala kimia na vina? Yoko zala l'aise na côté na parce que zo mona su muninga te. Penses-tu vraiment que tu seras à l'aise? Ce qui au moni ke bozo tambole longote et que bozo ko kende nzela makote. So nzela na otika pe muninga na nzela na. C'est simple, au lieu de chercher à ôter la vie de l'autre. Oyebi charge à nangote. Du moment où il a accepté d'aller travailler quelque part, pas si naïe, moi si naïe, bananaïe, vie naïe, famille naïe, batu batale la kaye, otie bango wapi. Du coup, boba yoka ndeko na bango kene musala zonge bembe. Du coup kakaboy. Pour quelle raison? Pourquoi? Kanda yango ya nini? Ya lolenge nini ya ndenge nini oye koko me mayo, tu oye bako ote vie ya muninga na yo. O besoin peut-être ya ko passer ba moment pe ya kitoko. Ou peut-être besoin de temps, il y aurait pas passer, il y aurait bête na mama solo, monsieur si vous séca pe bête na maboko. Là monsieur vous lia pe place mon pour ça la place mon. Là monsieur vous ça la pe ba cop place mon. Il y a ngote ko memayo, ata muninga soka betio. Et ça problème tin à cause après makasi koleka yo parce que tant yo signé qui bitumba no kanisa ki yo ko beta. Est-ce que ceux qui yo beta qui elinga ça la même chose que toi? Tangele ouais. Est-ce que c'est la même chose que toi? Non. Il y a une leçon morale na poko tirer na kati eloko eza que soko zo wele leloko na mutu to soki bo bundi na moninga bo soigni na moninga bo zwani problème na bato yebara que yoko ko limbisa yoko bosala parce que ton cœur est comme ça, tu es sincère envers toi-même, envers tout le monde, envers tes semblables. Mais est-ce que semblable na azo penser ndenge morona yo? C'est là où il faut se poser des questions parce qu'aujourd'hui dans ce monde ici il y a même de ceux qui sans raison apparente ou non visible, aligné au kaka. N'est-ce pas pour rien que Moutoumoussa ko ina kaka boy sans raison. Ayebi yo te bo mona na te lo te mais alandi mo kolomona TV mo boy ayini yo a salelo ba côté comme le kelo ba problème. Moussou pe ko ina kaka po kaka amoni gra ale moussou ki ni vraiment je sais plus. Jalousie à mon kili alelo et comment ça somme comment bangisa. Et comme il ça la somme comme au bangisa. Et le quand nini bo welela ki po ke ko ote muninga vie. Si ko place aux allés au kimini, soko yeba ko ça ki acte malam. Au kimi siko poani. Au moni que tant aussi siko bomaye ke kande ke inango et que tu regrettes maintenant. Tu peux pas ôter la vie d'une personne. Même Bible le besoin a droit à ôter vie en dégonaote. C'est Dieu seul qui décide de ce qu'il veut de nous. Ce qui nous a moni que tant on est coquille à kolongola ko mema ke na oui. Ce qui n'a le temps tu n'as pas le droit d'ôter la vie de qui que ce soit. Non. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je crois qu'on aurait peut-être 10 à 15 minutes pour nous couper ça conseil manière qui des comédies comme ça la biso somme ça fait froid au dos et ça fait peur. Donc côté de ces alimi batté là et puis nous bisa oli sous que et si quand nous sommes au tambola au moins que valeur na ezalité zo maele valeur va négocier à nangote. Considération va négocier à nangote. Soit on te considère, soit on ne te considère pas. Quand on ne te considère pas, ne pense pas qu'avec le temps on va te considérer. Une personne qui ne te considère pas le premier jour, il ne te connaît pas. Les jours, il y aura affinité. Le jour, il aura familiarité. Il va encore plus te manquer du respect que les cas. Parce que tant que tu as la distance, respect des affaires. Tant que tu as la distance, on manque de respect. Tant que tu as tout en amaka, si respect les a sauté. Alors, essaye de te faire respecter par tout le monde. Peu importe, car tu mérites quelque chose. Nzambo atio na mokilabi poani akeliyo, ayebi na wezanini. Oyebi lobi na ote, ne te sous-estime pas parce que Dieu est capable de te bénir et de faire de merveilles avec toi.
En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de rester sur cette chaîne. Surtout, Content Joey, je te dis bonjour là où tu es. Je sais que tu as toujours été invisible. Mais Kassizala Nabiso et Longo, merci de ton soutien sur cette chaîne. Et aussi, n'hésitez pas de partager et de liker. Nous sommes ensemble avec vous. À très bientôt. Bye bye. Bonjour, je m'appelle Blondine Lucie. Je suis la fondatrice de l'association Nathan Lucie. Je suis mère de famille, j'ai 4 enfants, dont l'un d'eux est autiste. L'autisme, c'est un sujet qui me touche personnellement. Et c'est ce qui m'a motivée à fonder l'association Nathan Lucie. Aussi, il y a dans le monde, et plus particulièrement en RDC, mon pays, beaucoup d'enfants qui sont mis à l'écart. Je connais les problèmes qu'ils vivent au quotidien, les parents et les enfants. Je pourrais apporter à tous ces parents toute mon expertise et mon expérience qui ne leur sont pas toujours prodiguées. Ce que je tiens à dire, c'est que chacun d'entre nous a certainement dans son entourage quelqu'un qui souffre de l'autisme en silence. Car c'est un sujet tabou, surtout chez nous les Africains. On a honte d'en parler. Aujourd'hui, avec l'association Nathan Lucie, je souhaite mettre en place des initiatives concrètes et à long terme pour leur venir en aide, comme la rénovation des écoles, l'achat des matériels et la construction des écoles spécialisées. Bien sûr, je ne peux pas vous promettre que je vais tout révolutionner, mais avec votre aide, on peut mettre en place des actions concrètes à notre niveau. Pour cela, j'ai besoin de vous pour nous faire connaître et pour récolter des dons pour nos premières actions. Pour nous faire connaître, c'est très simple et vous en avez le pouvoir. Il vous suffit d'aller sur nos réseaux sociaux comme YouTube, Facebook, Instagram, de les liker et de partager en mettant si possible un petit message de soutien. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, faites un don que vous pourriez déclarer aux impôts. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'association, n'hésitez pas à nous envoyer un message via les réseaux sociaux ou par SMS ou encore WhatsApp. Par avance, un immense merci à tous. Ndeko papa, ndeko mama, élève, finaliste, topé pré-finaliste. Yoka, yoka bien, yoka lisusu bien. Collège Sylvain, Bazali Kosala inscription, bonne école primaire, collège Sylvain, Azali Kobanda inscription, des premières années tina 6e. Et bongo cycle de base, de 7e à 8e. Maman Nangaye. Enseignement de qualité. Peb enseignant, il y a hautement qualifié. Bazali une expérience et Kuba. Tala batman bango kitoko kozanga tendeko et bongo pona secondaire na humanité collège Sylvain organise les sections et options ci-après commercial et gestion coupe couture hôtellerie construction latin philo maman nangaye scientifique pédagogie générale électricité générale mécanique générale ya boina zanga kozanga tendeko yo moto sala examen d'état mbala ozwaka te occasion ya ngoyo okanga bakoko na banoko bandoki tala yaka kozwa diplôme na yo na collège Sylvain bango baratakate 100% sûr collège Sylvain formation ya solo formation ekuba ndeko otangisa mwana na yo na école moko mwana zwaka mayele kaka te tala kimambango na collège Sylvain bamba te kuna formation ezali ya kitoko formation elenda be ekuba ba formateur bango moko bazali bien formé mama nangaye adresse avenue Ntsakala numéro 14 quartier Kimpe na Binza Delvo na commune ya Ngaliema. Référence météo André Baumbu. Téléphone benga na lombango penza boba bombela yo place. Au collège Sylvain,
la formation du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est le seul souci des 5 enseignants du collège Sylvain chaque instant. Poème réclamé par l'élève Nyanda Bundinga Rosie de la 6e année au collège Sylvain. Je vous remercie. Si les canards savaient parler, il aimerait bien aller le dimanche au café. Et si l'escargot savait téléphoner, il resterait toujours au chaud dans leur coquille. Recitation réclamée par l'élève Vieillard Tomoudi, élève de la 3e année primaire au collège Sylvain. Je vous remercie. Je n'ai pas des entre toi, amis au milieu.